Les amis, j'espère que vous allez bien. Yaya, naebisa ki binu awa que eloko ezate. But ezaka moko ya ko nuire na image ya moto. Et puis ce qui me fait plus mal, hein, c'est-à-dire au fouti penza mbongo. Pour na ko détruire image ya ndeko na yo. Non, mais toza na niveau mususu, hein. Ndeko, PayPal, a fouti na mbongo nanga. Na banjo c'est la ba voice. Na mona ba voice boy, na ko ebisa binoti. Na mona ba voice bandeko. Ba voice a sikezate. Kaka ba voice akala, oye si na lobela, oye si to ebima. Ah, j'ai pas compris. Moi j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de moins choueke, quelque chose de moins hein? Vous comprenez ngat. Moi loko wana, na kanisa ki moi loko wana ezake na koki pemba koya nanga moko esengo. Na mona kaka lili muziki. Na koko kita musana ngate. Moi je m'attendais quelque chose de bête nga pas. So e betinga moko na ye. Na yo ki ba voice na bengi mutu na ye oya ki pa na nga bi oh. Mais mutu na yo ba voice a pesinga ezaka ba voice eza na réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que je dois faire avec? Yo za na voice a sikate. Oh te ngabi mais c'est quoi ce travail? Moi je peux pas venir travailler comme ça. Ngabi bon na keno na avant-goût. Na ye na avant-goût. Na se libino live hour. Oh boy. Bomoni mutu kute ko remarquer que eza ba voice si toyoka Blackos amati awa. Blackos amati lobi ah mais mama kongo ya sikezate. Ngana singa lobi oui ezo ya. Na ye kaka to kende avant goût. Bandeko. Na sali live na kati. Jusque là na bandiko c'est la ba voice. Makambu